classe na biso tokabwana mpe na mwa classe na biso apesinga bakai nasimbisaki ale tokabwana mwa classe na biso yaningaki pa bango nga mpe nayakita pa biso apesinga mpe bakai na babiki nakomi oyakita naokaka mamoko eloko epanzi nga mpe na liboko ale apres mwa classe na biso akimi mbanga ke ebenga mikolo bato banda kobundana nde bakimaki bayemba mo batomboli ngai baye yanga mba moko bamati nga na motu polisi ana sa de mort matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temo emisala emonani linga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi bandeko balandi ya émission na biso découverte to balandi balandaka biso na ya biso podcast chaîne oyo eza ya référence chaîne oyo ezali kosoutenir peuple elongo na bandeko nyonso balandaka biso na mboka bapaya mpe na Kinshasa tozopesa mbote mingi na bino bayekozolanda biso lelo oyo baninga ya compassion bamama compassion na elongo na mama Falon atindaki biso po tokita sur terrain bamama social mpona kwa kobeta mbela mpona makambo etali mboka na biso social ntango tozobeta lisolo ya social na moko na likambo toyei kosala lelo ezali mpona koya kotala hôpital oyo ezali na kati ya engumba ya Kinshasa hôpital oyo babengi yango centre médical Tchad eza na baye baza na rond-point nga basoki balingi bamata Tchad oyo eza quartier eza na kati ya commune ya Mongafula quartier ya sika oyo balobi population eza plus badémini mais bandeko babengi bamama consolation nde batindi biso to akosala mosala mpe mama na biso Falon malunda make je sali na bosani bango te baye baza na motema mawa lokola kombo na bango balobaki tokende kotala bisika Tchad ezali kouta wapi moto aza na rond-point nga bakozwa transport ya Tchad oyo ezali komema leka campus universitaire leka intendance mpo koma na Tchad tokiti na re wana mpo tozwa bamoto mpe tokomi na kati ya hôpital biso asiko toyei po todécouvrir centre de santé oyo azosunga moko ya bana donc moko ya ndeko azali congolais de père et de mère derrière koko mese bienvenue azali kosunga mboka na biso azali kosunga bamama azali kosunga bapapa alobi na kokoka te ifu nasala mosala awa mpona mboka na biso bato baza awa moye bakoma na hôpital ya clinique universitaire eza te yango biso tozokota na kati ya mosala oyo mpo todécouvrir na biso na bino hôpital oyo biso tozobenga yango hôpital centre de santé ya Tchad mpona bandeko baza kote oyo mpe bavotaka oyo ebele ya bakonzi ya mboka bayebaka bango te yango tozokotaka nde lebisi bino mpo tokutana na bato nyonso oyo baza na kati awa elongo na docteur na biso bienvenue oyo aza le numéro 1 tobosani te docteur Darius to badocteur nyonso mpo tobeta mwa lisolo kaka nde nazoyebisa bino nazokota ozomonanga plus nazokota pa na biro ya docteur oyo azali le numéro 1 ya centre oyo de santé oyo nazoloba bino ke toza na quartier ya Tchad donc docteur nde akoprécise biso bien na koti awa bandeko bozolanda biso bamama ya compassion mama Falon ozoyeba système oyo tozobeta lisolo ya mikolo oyo mpona kotala bato baza na mitema minene lokola docteur bienvenue bao baza mpona mboka bazosoutenir mpenza mboka na ye mpona kutana numéro 1 nazoprécise ya centre de santé oyo nga na ye nde nkombo na ye docteur bienvenue me akobeta lisolo ye moko mpo ye moko nde aza makasi akobeta mwa mbela. Bonjour docteur. Bonjour madame. Nasepeli mingi na boye na bino. Biso ba représentant ya centre Tchad médical. Merci beaucoup. Dans refanda docteur. Ozomona ndenge tokomi na kati sikoyo ezali ko toyeko kutana na le numéro 1 ya centre de santé na biso balobi centre médical ya Tchad je crois et c'est le docteur pardon beaucoup rappeler biso c'est le docteur Docteur Mbei bienvenue. Pas na biso na ordre de médecin docteur to abengana na non na ye pas na prénom pour ba prénom ba toazebele. Ngai docteur Mbei bienvenue, je suis médecin de gouvernement dans l'hôpital général de Kitama. Au centre nanga privé to sali yango depuis 2003.
Donc, moi, qui est maloba na olinga na boto la docteur parce que docteur a okende moi plus rapide parce que azama kambobela au sala taka ba docteur o bazalaka te bazala plus na kata salle cette opération toi c'est d'accouchement aza vraiment présent na kata centre na ye docteur tokoti bino awa to komona bino tobeta moi lisolo muke makambo tali centre de santé mais na yo que le biosala docteur il y a gouvernement penza na hôpital ya Kitambo eza une grande na webi ki hôpital ya munene bino bisika bosali mais to moni susu moi bor moko awa na ebité betela biso non moi likanisi ezala kindenge nini yo za docteur na Kitambo boni ko zo bambongo ebele bon. Oui, nazali docteur na hôpital général ya Kitambo na département ya chirurgie. Alors côté oyo nafandaka boye mais jour ntango naye koluka kosomba parcelle naye nazokita na se nakuti mama moko aboti na mabele. Alors nalati kaka gant ezalaki te nalati chasseur oyo babengi 08 na botisi mama wana tokei na retour na ngai na bachevaux nakuti pe mama mosusu aboti. Alors namonaki que c'est un peu difficile tosali to renouer cordon tosokoli mwana na mama et puis azongi ndako. Je me suis dit na tuni bobotaka wapi abi soit ok Kindele soit ok clinique universitaire soit ok hôpital de l'état na Kinshasa. Alors eza musika par rapport na ndenge toza et puis clinique cher. Alors yango wana ezo sala biso passe. C'est ça tozui idée que non il faut to aider population ya côté. Mais banda wana to sali moi centre yango. Alors, pe batu bandimi basepeli babanda koya. Voilà genèse ya centre et utaki par absence ya ba centre l'état akipé neno bato yote amonaki que non ezo mboko ezo banda sika. Alors c'est là c'est développement ya bandaka à partir ya base. Alors c'est pourquoi tout monaki to kende to soutenir pe l'état na moi muke otozalaki nango. Voilà genèse ezaki bon. En tout cas, les kanisikitoko, ba maman a compassion, maman Falon Malunda, mabozo, kamakambu docteur Azob Sabino, les kanisikitoko penza, alobi akuti na ba maman mi balé, surtout, obi ke biso toza pour na ba maman, akuta ki maman zo pesa bon moi, nde pesa ki initiative pour atonga, hôpital, to centre de santé, mais docteur, kotongeza pas cité, betana moi, mbela, izala ki ndengeni. Oui, kakande to lobaka, mutu, ki vepe, ce que lingi okosala. Muke ubaka mwa mabele ozosala ofutaki mwa ofuteli mwa ndako après so bandi kotonga tango totongi d'un côté to salisa maternité d'un autre côté salle de soins et puis chirurgie donc tozamba département misato wana maternité soins thérapeutiques et puis chirurgie donc ba malade ata mbongo ezate mais pour ça na biso ezali to sunga vie ya moto et sala soit césarienne chirurgie malade nyonso to pas plus tard qu'hier babetaki deux garçons masasi mais mbongo ezate to tiki bango te to soigner bazan hôpital soki caméra ezali ko mwana bato wana et puis maman kwa koya césarienne to sali soki afuti ça va soki afuti te akenai. Voilà le problème. Et mutako ya la mwana malade boy bo traité alobi akoya akenai mais essentiel mutako fate mais azwa soin. Voilà et panabiso ndenge wana. Docteur na koleka pe na mikolo na otuna batu soko mikumisite. Voilà moi na mboka o babengi de père et de mère de Coco de Kokololo o aza vraiment na mboka le vrai nationaliste parce que azola kisabino ndenge aso sala musala ya mboka ba maman compassion je suis vraiment ravi pona mona makambu o to na oyoka lelo pona tala docteur alobi opesi mais na kolekisa mikolo nga pona tuna penza makambu docteur alobi soki eza bongo docteur ngina meka ko o rappeler biso ezaki na date nini yo salaki centre de santé. Oui, centre de santé et Salema depuis le 3 août 2003. Wana date auto bandela ki centre wana. Kaka même jour na pokwa wana tozu 3 femmes o baboti. Na tongo nango 8. Donc mbeto ezaki misato. Alors pona kotia batu 8 totie kaka bana likolo mbeto ba mama balani netoko na se. Alors tout le monde a dit que non. Jour et lundi babakisi 5, babakisa mi 5. Na 5 wana to moni et comme ki mbeto tete oke ko luka ba mbeto ya mabaya na kiimbi et to tiepe baka be ponge bongo muke na ndenge centre mati. Voilà moi genèse musuto kwa ko bakisa yango.
En tout cas, docteur, tu resonga lisusu parce que tolinga totika docteur bandeko balandi, tolinga totika docteur po ameka kosala musala po ezana ba mama bazozela ye na moninga moko ezana batu fonso bazo avec vaccin. Obi na bopito monsieur zaka docteur amuna na kati mais docteur apesi corps et âme na ye nazolba un vrai Congolais de père et de mère et de coco. Docteur tu bantemu ke fiot na bato bando. Bon, moi je dis ceci pour les gens de Bandundu, bazaba mpangi na biso hôpital na bango yango tozo continuer kaka kotala hein ya grave qu'elle donc ya ibor na ben donc hôpital est privé bien c'est une association est privé. Okay. Tu te sacrifies. Moi je veux que bao ba koki kosala net tozana ba patriote msusu aye na hôpital atali mutu azobela mbongo te apesi mbongo bon oya komona que non et moi kisi soki moye zali akwa kopesa biso donc oya komona no ngana zaka na sparadra essentiel to sunga muke bande ko nyonso to alors soki te centre ko tambola bien te mais tozo senga pena bato mutema malamu baya kosunga bao bazana hôpital baya kosunga bao babeti masasi bazana batu ba kosunga bango te baya kosunga bato ba umeli na hôpital mbongo ezate moi 15 000 moi 20 000 moi nazo sala 15 jours na hôpital. Alors vraiment c'est un peu difficile et puis matériel et umeli mingi ba éponge baby soki moye ezali ba kosunga biso bata la salle d'accouchement mbeto ya accouchement mbeto ya salle d'op soki ba kosunga biso na côté wana puisque pouvoir to ko kalisusu tena pouvoir d'achat ya ba matériel mikolo. Merci beaucoup docteur. Ok, merci en tout cas madame na sepeli mingi na ndenge ozwi initiative ya kolongwa kuna na ba transport na yo te pona koya kotala biso. Nzambe apambola yo bakisa mingi po ete kolemba te ozala vraiment na endurance ya makasi ya kotambola pe ko visiter basuso bazosala lokola biso et que bazwi temps batu bakende kotala bango te. Yo tambola bon. Pardon docteur yenga na makanisi na si corps médical ou soit na kati ya hôpital na yo ozayo moko te na si faut ozana bato po travailler kala en collaboration to étant que ba partenaire to pour na biki na zomo l'hôpital baga no ba département zebe. OK, en tout cas merci madame. Tala na yebisa ki on a début que je suis médecin de l'hôpital général de Kitambo en chirurgie. Alors tant mingi na zakuna côté o bazangi ngai je ne peux pas être d'un côté ou d'un autre. Alors yango na senga ki na baninga na ngai 4 médecins. Nous avons docteur Machakana Darius, na bengai pe docteur Pinaka, na bengai pe docteur Vicky Mbonenklima. Alors docteur Vicky Aseskizaki azamo occupation mususu, mais le reste les 3 wana nazana bango plus 12 infirmiers na ba TO na ba travailleurs ordinaires nde bazosunga. Les 3 médecins to répartis mutazana ba jour na yaka na kanisi lelo tozana CPS tozana docteur Darius Machakana na ngai pour to partager ba tâche ezana nécessaire pour na biso. Voilà. Merci maman compassion maman Falon Malunda bozobona yemoko en personne balobi le numéro 1. Il y a centre de santé balobi docteur bienvenue yemokonde o asa mwana mboka na betisete de père et de mère de Coco de Kokololo donc ametu bandake mwana boala vraiment mwana boala côté à quoi na mampang non na Bandunduville précisément na zone ya ba Soko donc pour na oyebi sabino kaza vraiment na mboka ya yeba oloba te autaki na Cameroun te autaki na Sénégal te ya yeba zolo ba peki mwana mboka ezomona na alobi talaka association zoki na kata population cité ya sika mais ya komisi et sika o bat ba ya kobota et puis surtout na quel moyen a tozo kinde alobi travailler ka yemo côté tozo kota poto kota hôpital Mobimba poto yeba ba réalité ngo ndengeni donc biso bana mboka na mwana mboka docteur bienvenue toleka poto pesa masolo yango quand on est na yebisa bino na uti na bureau ya numéro 1 ya centre de santé mais ceux qui au monde na katikati na katikati ya basi qui mabisha za très fragile pour na makambo etali basi à côté de moi il y a une dame azopisa moi lisolo etali makambo ya kobota makambo wana yebi onte na ozongela e karaté il y a deux femmes au ba uti kobota bozwanga penza bien maman compassion il y a deux femmes au ba uti kobota na si ba makambo etali soki kilo ya ba maman donc nazo kende siko pona kutana na docteur au ba travailler en collaboration na docteur
bienvenue nazokende su mpona kuta na docteur mpona komeka kobeta lisolo mwa mbela tozokuta na kati ya centre tala sikoyo toza na centre de santé vraiment toutina nango na bana baomata kilo je vois des mamans bazomatisa bana kilo pour te dire que non toza na kati ya centre de santé bisika bamama baza boyoka makelele mpe po il faut mona ke vie eza awa ta bomona vie eza ça veut dire que non bomoi na bana Maman Fallon, bana bazali po mona ke non, ba mata kilo, po comprendre que la réalité en weza, tozo benda na muke poto koma, bisika docteur Darius Azali, tozo kota na kata centre de santé, to kota na un grand médecin oyo, azo meka ko betela biso su mwa mbela parce que aza penza mieux placé, poto kota na to koti na kata bureau ya docteur, na sir ba biso na docteur po to koti penza na bureau na e poto meka ko sola mwa muke, karande na oyo ma compassion. Maman Fallon malundama ba maman compassion quand on dit compassion c'est que ma wapenza et toni na kati ya mitema ba maman tozoko tapoto beta lisolo susu ya centre de santé na biso tozaki na le numéro 1 est-ce que tozotala mutu oyo ba travailler ka lisusu c'est un médecin aussi au ba travailler kana docteur bienvenue poto beta moi bambela makasi pona makambo ya etali centre de santé makambo ebele tokoko banango na ebité à se présenter. Bonjour docteur. Bonjour maman journaliste. Bonjour boza malam. Oui, toza malam na ngolo ensemble. Merci docteur. Tozo kota toyo kokutana bino to surprendre bino quand même parce qu'on n'avait pas le choix. Toyo poto kutana bino kuto ko beta mo ambela makambo etali social makambo etali social toza makambo ebele ba diversité makambo na makambo etali social mais toyo ki binda na makambo etali santé. Ezana bandeko ba maman compassion balobaki ke na ba centre de santé basi babota kandenge nini basi basala kandenge nini mo centre de santé ko sunga mboka na biso ba maman compassion ba nazo pesa bino mbote mingi maman Fallon na opesa bino mbote mingi ngayo na komi na centre de santé na otokuta na numéro 1 a siko na zana numéro 2 ya centre de santé. Docteur toye poto meka kosola mwa muke o meko betela biso mwa briefing ya centre de santé zandenge nini makambo zandenge nini betela biso mwa briefing. OK, merci beaucoup maman journaliste. Tozala wana Tchad médical. Centre oyo tosala kanga pona komona difficulté ya population na biso. D'abord c'est une population démunie. Bazo bima distance moulayi pona kokende clinique, d'ailleurs clinique qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc bazo waya bazo telengana bazo bota na nzela nde tokanisaki kosala centre oyo. Maintenant tosali centre. Difficulté ezali mingi. O mekadan koloba ka lobi demini wana meka ko sembola wana na lingala poto comprendre pourtant to loba demini bande comme so bakanta to fiki bango na français yo beta na mo ambela demini on ezola kisanini yebisa na quartier la mise à côté ni za na commune ni za place ni côté ni to kokozwa centre de santé. OK, quartier na biso ezali na Mongafula toza na Mongafula so bimika université de Kinshasa okiti quartier wana eza Mongafula biso toza na commune na Mongafula ezali quartier Tchad o musée Kabila parti à pesaka ba étudiant na pesi bino quartier wana botongo bandako maintenant ba étudiant tamba kote ba kutu pe ba chef coutumier ya bandu no bazaki ebele ba onde bateki ba mapango nyonso kotoyo ya onde komona ke distance na clinique ezaki mulayi to sali centre to sala ba intervention nyonso quartier na le but démuni dans quel sens batu ebele kotoyo bazali batu ba maraîchers ba mama ya ndunda ba mama ya matembele bazobuka mabanga na carrière ebele nde bazaki kotoyo nde ba autochtone batu bavai na Tchad. Maintenant ba mama wana dans un premier nous avons constaté que bazobota mingi mama journaliste ba mama bazobota mingi tant automoni je pense que docteur bienvenue à bisio ndenge ba mibale misato bazobota na nzela to sali centre tant to sali centre to lebi no population centre ba to liboso eza mabota to lebi no il fallait to bande côté ya bango planning familial pour mabota eza ebele mais sous distraction d'abord basaki na courante distraction yo ezali ka kobota maintenant makoki ezate to lebi no to bande côté basi yo planning familial to tei basi botala bo espacer naissance il fallait bobota mwana après 3 ans mais to memaki ngambo mama journaliste onani ba mibali bo motel mitibiso na nzela docteur bienvenue docteur Darus bino to sepeli na bino bo sala mosala bien bozo soigner kitoko bo sunga biso mais bino bo ko biso basi na biso balinga biso te
Oh basi bobota te docteur ngai moi c'est ke bazala mbala suka. Pour l'espace ya bongo pour ko boko la vide ko batela mwasi quand même pour so ko taper chaque fois ça ba conséquences. Ko batela to expliquer bango bazo yoka te o babom ko attaquer biso ndenge wana to lebi to bani kozonga sima wana pona koteya ba oyo bazo comprendre o to moni ke mobile na ye atangi o to mobile asala quelque part ale to bani ko kota skoyo na CC moi to betu susu mbela publiquement de tondo sala na tour ya CPN ezala kité nde to bandi koteya malembe mais malgré ça bazo kaka te parce que ba kaya avortement ezali ezo ya ebele boko cha mutu makila bo soigner mutu anakimi afuti mbongo te. Na yeba docteur Darius kobota ezaka combien? Kobota awa to chaki ebandaki na 30,000 francs. Tu komata na 40,000. Mais je vous informe que 40,000 wana mutu akosala 1 mois 2 mois na hôpital azo si sa facture te. Il y a 40,000 au à peu près $20. À peu près $20. Maintenant comme vie ezo mat biloko ezo mat be bazo mona musana biso ezo kende bien biso pe matériel biloko na kosomba wana ça nous coûte tellement to komako tozo matisa petit à petit selon les cas ce qui peut-être moi si a eu déchirure to matisa 70,000 mais en grinçant les dents to ozo chango bien mais pour muto futa problème bo sali césarienne boye okomona moi si to sengi $300 to césarienne za $300 o docteur bo sala kaka mais na fin du mois wana to betika ya kobeza 300 wana mobile yakaya na 6,000 francs docteur bo zana 6,000 to 6,000 papa mwasi mwana akomi 5 mois akimi mwasi mwana akomi kotambola na centre awa po boye lelo bibilili ezate basi bana batambolia o bachi bazaka au moins mwasi asambelaka akokima te avandeli binowa akomi kosoko bilamba ya salle d'accouchement ti boye ko bimisa ye na souci kandenge wana bo bimisa ye mwasi moko asalaki avortement ayenga 17 na ina kende mwasi akoti na shock akomina azotoka maboko malili makolo malili na lobi makile pe ezate oebite docteur mususu bienvenue abiso docteur yo zaka donner rozana le groupe ngalobi babendinga makila kaka na moto wana to traiter ngote wa confiance ka docteur asi a lobi to ndimika to tie mwasi wana makile po tension ezo mate to tie makile pata makile kote katika tiboy mwasi atelemi. Donc sans même qu'on vérifier que non makila ondenge zaboye eza il faut to tient tester docteur azaki na maladie nini eza groupe nini eza na ngo kuto ezala kite parce que ce qui te dit mouvement ya test moi salinga kufu mais zambe assister bis kama makila nde ba misa kango boye mbala moko to tieye e kotipe enjimina ya ye moi c'est telemi asa pena bon zaki déjà na suka ya biso moi c'est pas ça bo ta ya ko tango pe na malili ezala kite moi c'est ça na bomoy atamboli moi tango pe ata merci a pesite afuti pe mbo akimi pe ko kim donc awa okeyi otiki bana na okaisi ya sala musala finalement okomi yo moko bimisi mbongo mais qui c'est pour ezo polo poto yo moko bimisi mbongo komiko kopesa. On a awa docteur ozali docteur li sous place parce que awa ezali centre moko privé docteur bienvenue le bien azali docteur na gouvernement na kati ya hôpital ya Kitambo bongo yo bino bozali. OK ngai docteur Machakana Darius na salaka na mama yemu hôpital munene ya ville Kinshasa mais na kati ya mama yemu na programme national de lutte contre le manque de fièvre hémorragique virale business soignaka maladie ya Ebola na maladie nyonso oyo yaka na ba singe banyama biso nde to soigna kango na zaka médecin kuna mais kuna bozaka na Ebola na maladie ya ba makako ya unde to soignaka kuna pe yaka mikolo nyonso te mais mikolo yo na RDC ezo monana moko mona ba province mais ba province nyonso te mais au lieu que na vanda médecine nanga ya ko bunga na il faut na ya na centre pona meka ko sala lipasu na meka ko traiter batu yango ndo moninga na centre oyo pe ndenge tolobite centre etikala yango moko te mokolo nazana bajour nanga na yak na ye na lali na sali garde pe na zongi yango ndo moninga lelo yo
et tobeti libako ke okutana na ngai. Olala qui garde. Mais docteur betana mwambela penza ya ba difficulté ni gozolo bawana. Ba difficulté on les a dit par rapport ya quoi? Betana mwambela to tunga to ba difficulté nini penza bokutana kana ngono gozo beta lisolo wana. Difficulté mingi ezali ya quartier eza ya batu bazana mbongo te. Ezana ya batu ba demini batu oyo bazoteka kaka matembele, batu oyo bazosala ndunda, batu bazobuka mabanga na carrière. Donc difficulté munene yango wana. Donc difficulté wana biso moko tosalaki effectivement serment d'Hippocrate. Mais soki ozongi na ndako, moi si naona bana bakoyeba serment d'Hippocrate. Bayebi ke papa la na musala akoya na quelque chose. Mais bakoya na kia kubimboye maboko pamba. Maboko pamba dans quel sens? Parce que na soigner batu. Na opérer na batu o bazana sida. Moi si nanga ko lo bato mbala nga azui sida akeko sala kindumba te kana musala ya médecine. Na soigner batu, mais mutu wana bo soigner ayoki bien akimi. Biso pe ma médecin tolandaka mwasi mutu soki akimi na hôpital tolandaka yete. Yango wana tozo bete mbele na ba politicien. Tangu bazo yiba ba million. Bayebe ke ba médecin tozalaka na souci makasi. Tozalaka na souci makasi. Talambala oyo tozui président oyo azokita na terrain oyo koyeba importance ya congolais. Mais toza na kanda pona batu ebele bazalaki déjà entouré na esprit kaka ya koyiba. Bayebi te ba médecin makambo tozo sala. Tozo simba banyeyi, tozo simba jour moko nazo kita na salle ya accouchement. Na kuta boye mwasi koya na koya amatika na betu mwana yo anazobima. Mama bibisi na kanga mwana na maboko sanga na pa na kanyika mwana mbala mwana kwete mwana na kangiye na eko benga baminga musu baye na simbiye kandengo wana na selo kumususu te baminga musu baye koya mbala moko balatiga to bande ko soigner mwana wana. Donc tala difficulté toza nango difficulté moyen oyo bozo monoyo ezakaka effort ya malembe to sala nini to saba parce que biso awo moyen to transférer mutu place musu ezati biso to zangio awa to tindo ka na clinique pe bozo tini mutu na clinique azolela docteur ngana yaka ba musu baboyaka bino bosala to soya akufawa akufo kena kende clinique awo kameme boyambinga bosala keleke na clinique hôpital ya l'état nani akotala ngakuna miso ba musu baboyaka aboyi na ya lebi ngai soki mwana nga akufawa soki papa oyo akufawa akufawa kena ye clinique po makoki ezate po bayebi ke awa ata ya muke bakosala netika na kolakso bilili sikoyo lobi mwana moko ya 14 ans mwana ya 7e primaire abimi classe ba policier ba bete ba balle perdi na 3e avenue balle simbi ezu mwana et panzi ye loboko mobimba oyo loboko oyo nyonso au niveau de l'articulation du coude balle beta et panzi oyo nyonso ebimi koto lidusu okomone pe bilili miku nyonso na tango esanganaka epanzani bayeli biso mwana na batu moko ba para na yete ba komina mwana awa na 17h courant pe ezalaki te to pelisi ba minda to bandi ko sala musala anesthésie muto asombi te ba fili nyonso te soki 15 fili muto asombi te mai fallait réanimation boluka makile mwana koti choc mwana linga kufa tozo sala musala tozo chamakila nzamba azui asungi biso mwana aza vivant na tongo mwana wana linga le lisangai mwana zo docteur ole babetanga na loboko ya mwasi ya mwasi babetanga ya mobali oyo nazo koma na examen ta mwana se retrouver na bandi ko tuneza kindenge nini bino moko mama bibiso kokuta na mwana ukosolola na ye esali biso pasi policier bakosala na matraque électrique te s'il vous plaît bakosala na matraque électrique te ko beta balle et lelo tangu tiero yo de 17h lelo 9h papa ya mwana monani te papa azana eloko te sukoyo kaoyo ngai mo namba misambongo na soba bakisi po basonye mwana des difficultés tozanango mbele tozubeka na bandeko na biso bazali banda bandeko na biso bazana gouvernement batala po médecin congolais bazo souffrir na kata centre tozo souffrir to lobby mais finalement mbongo ya malongo ezate mais tala makambo tozo sala est-ce que bayibi makambo tozo sala est-ce que bayibi makambo zo le kana Tchad donc eza pasi na mawa awa
mutu akimi c'est normal tokipaka lisusu te mais tozosenga kaka tozosenga oyo aza na mbongo apesi oyo bazaka il y a les gens conscients alobi te nakokima te docteur nakoyi koluka akei abandi koluka aye kopesaka asi abimi na ye mususu aza na mwana awo na hôpital mais alalaka na ndako aya kolala awo na tongo nakei koluka docteur nakende koluka na ya kopesa ata 2000 akei aluki na poko aye kolala na hôpital o aza conscient mususu akende ndenge wana akei libela mususu ayo lo natikeli bino television bozo sala matériel bozo na opération kuna mutu moko muyibi ayesini ayibi television oh docteur de television nanga ezali ya $500 et comme problème docteur to lokoli suma ya kuzo television ya bato ata prix wana te o biloko na ezali na prix te to moni makambo awo oko tenga mwasi échographie mobile ale mwasi na botaka pa nga mwasi na sa échographie te mwana na botaka pa bino botaka échographie nini donc boko mchari boende nini biso tozo tenga ba mérité il fallait tozo échographie 3 fois sur mwasi za na zembe mais okomona mutu abite mwana nga botaka pa mba baba makambo na zo mona Tchad ngai docteur Darius na wota na mboka na Kasai na tikala komona makambo boye to na zo mona na Tchad dawo na lobi ata bato mboka bazalaka boye te tenga mwasi échographie comme problème docteur wana akomi osenga basi échographie botali mutu César bomonike oyo mwana azo mata kobimba te mwana akomi na souffrance basereli na quartier boka sud hôpital wana te bango bazo sala ka basi césarienne mais basi césarienne mama bibiso po ya kufuta ka 6000 francs de makambo bazo comprendre te souci na biso eza nini souci na biso ya liboso sauver mwasi na mama na mwana mais bosali bongo bacha ko mosala césarienne donc to éviter to sala ka césarienne wana en dernière minute to monique non ça ne va pas non to opérer moi avec sinon ou bien maman azokufa nde to sala des fois nanko tout en sachant que akokima mbango po mombali a tellement moi d'abord ça césarienne te moi c'est ça césarienne te mais to le messieurs est inconscient donc to sala kana ndenge wana comme to saba congolais animé de bonne foi mais l'état atala makambo yo bande kuna biso libanda botala na Congo ebebaki makasi Congo tozana nkite ebele mais bangono baza ebele mais bosambela na molimo ya président o aye na makambo initiative tozo mona parce que na biso na médecine o tozo mona kitasa oyo poto ezalaki mingi na ba mission bazo prime de risque des médecins ba réalité poto mais siko yo ordre bandi kozonga contrôle les osalema ba fictif ezo monana ndeto monike avec le temps to pesa bango chance ba kobongisa mais pasi ezali bande na biso libanda bobwaka te biloko soki mwa ndambo ezali botala biso na kolinga mama bibis otala place basi bazo bota otala place bana bazo vanda peut-être souci wana bande ko bamone ba musu wana des fois ekoti bincheku toko sala ndenge nini des fois bana bazo suba musu bana bazo masubezo ko tambala moko okolobo boye bazo comprendre te toloba boye mabe mais tozaba na Congo tokende na mboka nini mboka na biso pendenga na za boye na biso nazo envie ko kende pota ta jour mon côté ngai nazo envie ko kende poto te nazali awa na Congo pona na ko kende ko tambola mais ngai médecine nanga ekosile kaka na Congo. Merci beaucoup docteur. Maman Compassion Yabiso podcast on travaille toujours en collaboration na ba maman Compassion dans un monde mère Laura Chou, docteur Aleli, mère Fallon Malundama, docteur Aleli, ba maman Compassion boyo katuza na bureau docteur na sir cameraman na biso zo bureau docteur asalaki yesiko yo kaka pona ko soutenir mboka na biso na quartier ya Tchad mais ba difficulté yo kambela yoka pasi eza na kati ya motema ya docteur pour koloba malgré ça parce qu'il est congolais de père, de mère et des arrière koko auta ki na mboka mususu te ya botamika ana Congo na ba difficulté nyoso bazoluka ba soutenir yo pe mutozo landa biso na mboka mopaya soko yeda Kinshasa ozi mwa mbela oyo tamboli otongi mwa parcelle na yo ya kotala pe tuna pe adresse ya bandeko bazosala musala na kati ya mboka na biso tuna pe adresse ya Tchad tuna pe centre de santé à Tchad comme na parking soko za nzela rond-point ngaba ozi transport na rond-point ngaba o matiti ya intendance ozi pa transport intendance lobi Tchad parking bato bazali ba congolais de père et de mère o bazo souffrir au quartier zaka kapuna bato basala kabilanga ba difficulté za makasi
bato basala kabilanga oyebi kaka revenu na bango kozala combien po ete baya kozwa mwa traitement docteur pazala posa ya kosunga mazana besoin lisungi na yo ya ndeko mosusu ya bamama en compassion ndenge bayoki mbela mpe bazolela mpe ya mama na biso falom bongo mpo na nini te mère Laura Chou mère boss mère ya mon boss ya Roni Malundama mpo na nini te mon boss ya Niki Malundama mpo na nini te bamama en compassion botala susi ya mwana mboka a exposé alobi na motema sika bino bati boza mosika soko meli mwa nkopo ata baza na Kinshasa kanisa pe bato bazo soutenir mboka na biso gouvernement na parlons même pas bokanisa pe bato bazali na quand babengi Tchad boyeba pe bato koto bazali tozo kene na docteur olakisa biso eza bureau docteur na sire cameraman na biso azu bureau docteur docteur azo lakisa biso sikoyo tokende ba département moko toyebaki kote nini bakendaka kote nini bavandaka kote nini bureau eza ya docteur Darius place ya consultaka nasi bomono malamu tozobima nayebi te toza c'est la réception bonjour papa. Bonjour maman. Yo nemi toza na kati ya réception. Oui nga mutu naza nde na kati ya réception. Oza pe monganga. Oui naza pe monganga. Na réception ezaka biso bato tosala mwa administre mwa nini yo ndeni monganga na réception. Eza ndenge kaka ya nani ya privé nde yango na toza awa. Oza monganga infirmier toza pe docteur lokola docteur. Te naza infirmier monganga infirmier. Toza pe na bato bayo ko assister biso je vous présente je salue en passant monsieur Jean-Pierre Kitenge le grand monsieur que je salue en passant c'est un grand monsieur de yemoko oloba moko parce qu'il connaît mieux le centre de santé ameki ko conduire biso na kati toza na salle de soins to salle nini salle de soins bande ko botala bolanda docteur salle de soins oyo ezali salle de soins donc soki mwana aye mama aye papa aye ba kisi ya liboso pona ko stabiliser ka tokolukango awa akoti awa ba pesi soin avant d'orienter na salle d'hospitalisation pour akende na labo pona ko sala ba examen papa mama mwana salle de soins yango bande on a biso bozota la salle de soins toye ana centre de santé na mino bolobi ki ezali ya Tchad médical bota la salle de soins mwana mboka o tobegi docteur bienvenu aza de père et de mère et le docteur Darius baza na souci ya mboka peut-être que gouvernement koto a centre ya munene te but yo va se diriger vers campus université mais tala kaka muto aza na koto akokende ko se diriger ndenge nini avec des moyens et avec des makambo ebele tozana na kata quartier eza ya sika eza pe bato ba votaka pe bo votaka. Oui, policier bakitaka ebele. Bavotaka kaka mais soki bavote bango bakimi mutu akozonga te. Tala tati ke natala mwa salle de santé. Bayaka te ba policier na biso motema mabe lukuta eleki mingi. Donc ba congolais de père et de mère bazawa des arrière koko na kati ya quartier à Tchad mais je regrette beaucoup bato déclarer que centre de santé na ba difficulté bola mukaka ya bana mboka nde docteur na biso bienvenu pe docteur Darius nde ba sali kaka po ne fiske bato bakenda na musika te na ba difficulté na ebité tozo ke de place nini toko na urgence bana mboka bana bola na mbela to ke urgence il faut tambola makasi pour comprendre biso tozo tambola siko toye na suka makambo bisika ba réalité batindi biso ba betele biso su mwa mbela mwa lisolo ya mbela ya mwana oyo je crois que ba mama compassion boyo kabiso eza esika tokoti awa na centre de santé tobiki centre de santé à Tchad bisika mwana oyo innocent azako kende classe c'est pas un coulonaire mais ba réalité zo le kaka na ba quartier na biso ya bandeko ya bana na biso na benga bango bana biso bakuluna peut-être que basala ki eloko moko mwana uti classe mais aye kozwa balle perdue o ayeba kite ba policier tant bazoluka meka ko benga na batu to ko benga ko calmer situation ya bana o na benga ngo bana nga bana biso bakuluna bazaka bana na yo bazabana na biso ba réalité nde sali pote ba koma boite ebite soki eza posambo eza pasi ya mboka mais innocent moko azu choc docteur mais kana ko bete biso mbela o mote meza na kimia te en tout cas mama bibishi nazana souci mingi pasi na mawa médecin alelaka te mais moi noyo akisengama ya miso médecin alelaka te médecin ne panique pas mais en tant que parent muboti tana manaki moi noyo esalinga pasi. Je me suis retenu
bayeli biso mwana oyo na bato anzela lobi 17h bayeli mwana oyo azotoka makila babetie bal makila ebima lisusu te makila esi ekauki. Donc il est resté 30 ou 40 minutes wana nzambe moto akoyeba po mwana akufa. Bando ko luka makila na bengisi na zu téléphone na bengi ba laborantin bazokendaki déjà laborantin aye docteur moi naza na groupe B naza na groupe BT difficulté côté nazali ki sérieuté nazali ki calme te zamba sungi muninga na docteur bienvenue aye kokuta to côté na salle d'opération nani akosomba tonga nani akosomba kiti ya anesthésie nani eloko moko te to bundi na ndenge na biso to sali ndenge ozomona to chemwana makila pe omoni ndenge avandi wana ndenge omoni nalingaki otuna ye nanu soki akoki koloba nani mama mwana yo mama mwana ngai mama mwana kende classe tu a midi na ko bima ya classe ndenge ngako kutana kuwana ya mwana ayeko kutana ku o ya passe o yaya beta non lisolo ezalaki ndeni baningi bamona yo mama Fallon maya miso ezobima biso mpona komona innocent ya boye azwa choc. Mama Fallon malunda bamama ya compassion na miniti oyo tozolobake mwana azwi choc oyo aza innocent yayebetela biso lisolo utaki wapi? Nautanga klasi ntongo na bimi klasi nangeyotika mwa klasi na biso nangendika mwa klasi na biso tokabwani mpe na mwa klasi na biso apesinga bakai nasimbisaki ale tokabwani na mwa klasi na biso yaningaki pa bango nga mpe nayakita pa biso apesinga mpe bakai na babiki nakomi oyakita naokaka mamoko eloko epanzi nga mpe na liboko ale apres mwa klasi na biso akimi mbangaki ebenga mikolo bato banda kobundana nde bakimaki bayemba mo batomboni ngai baye yanga mba moko bamati nga na motu polisi na sa de mort mba moko aye baye tianga awa ntango bato wana banda kobunda yo monaki bango natikala ata komona bango te nga ndako ya nanga ndako nauti klase yo ozalaki na bango te? nazalaki na bango te. olataki uniforme? otaki klase bozozonga ndako? uniforme yanga yango na nyonso epoli na makila balongoli ngai. Siko muninga na onde mutamonaki bango to pe muninga no pazalaki na bato wana te? Muninga na pazalaki na bato wana te yakinda nde kobenga bango. Siko tangu masasi ayoki eloko epanzi yo loboko ndo moni basoda bazalaki pembeni? Basoda mpe na bazali na moni ta soda moko kutu te. Yo moni kaka eloko epanzani loboko epanzani makile badi kokanga mais boyokaki makele la masasi? Boyokaki makele la makasi boyebaki ke bato bazobunda? Bakuluna to banani? Bakuluna. Bazako kumuna kote ni? Bana kubuna na sepe na. Bazalaki bango na bango? Te, bakuluna ngambu na ya Chad. Bakuluna ngambu na ya Chad. Bonisi babunda kani? Maulela ani? Siko yebisanga. Ba eloko nini penza olingi basala na ngongo pona miniti oyo tozobeta kama solo na yo. Yebisangai pasi ozoyoka eloko ni siko bando yaki na butu bakangi yo batraite yo siko ozoka ne naoka pasi pe na loboko na ningi bo bakletinga pena po na oka bien balingi batraite ba yoka bien bazisu loboko oyo salela ka examen yango na nde ba beti masasi siko bando sala examen siko examen yango na dongi baninga to sala ba examen lobi pe kan be tuna ucho fuda sumi na ba to ba batinga na sala ba examen. En tout cas, maman a compassion, na okoka ko supporter émotion oyote. Abilobi auta kufuta minerval ya passe ya ba difficulté. Car na nzela ucho sala examen na yo peut-être à cause de futur président on sait jamais. À cause de la future ministre on sait jamais. Malobi kaka lobi yango kaka na ngena sala examen na ucho futa minerval kaka même lobi yango nde masasi ezue innocent. Bakonzi mboka totala makambo oyo ba innocent mutu ayebi eloko te na miniti siko fiko otala traitement faut pesama mukwa oyo balobi ke coude epanzani awa na kati ya centre de santé sikoyo il faut traitement emonana na yebi te parent na yeyo mama na yebi te yo moko loba na beta na ombela po
na minute osikoyo docteur azopesa traitement bakisi boso bakisi tosombi me ya poko eza te moto akosunga biso mpona ka oyo aza te bakonzi balandela biso mpona problème oyo naana esika kozwa te na debuyaka koke kotekaka matembele ka boye mpona bokola bana moto aya afuta mbongo oyo basengi eza te bakisi oyo fo tosomba ya sana ndambo mbongo wana eza te naana esika mosusu nazwa mbongo te. Comprenez mon émotion, maman compassion, maman compassion, mon boss Yannick, talelanga ka oyo mon boss Roni talana oka ya minute oyo ya mwana oyo o apesi biso passe na minute oyo peut-être lobi akozala premier ministre on ne sait jamais vie eza na ba réalité bande ko bazolanda biso ba maman compassion maman Fallon mwana lobi na okoka kokoma te maman lobi mbongo eza te ateka matembele tokitaki place oyo na mbongo basomi na bandeko baza na kati ya au centre de santé basali avec affection pour na kosunga mwana oso otali ele vraiment très pâle parce que makila peut-être eza consistante talaka na coude place oyo soki panzani ba réalité zebele papa kutu a comité parce que réalité n'en parlons même pas bandeko bazolanda biso pe gouvernement na biso botala non makambo tali bana na biso bakolona parce que babundi côté mususu tant ba policier bazo répliquer ezozwa ba innocent le bien boni kutu te mwana utaki classe aza coroner te lokola le petit ba utokanga dernièrement awa azalaki na bango te ke pa obwaka pe mabanga parce que pour preuve na ebite ba uniforme ne zawa piko e pour lui makila nyonso alobi preuve eza bilili pe eza ba kotindela biso ba uniforme na e polaki tango ba yelinga mwana oyo asubi tiketi na ye na longola na salle d'opération nde na déshabiller ye tant na sisi musala nyo na biso ba infirmier bosokola ye aba bogena ye na salle tant to sisi musala nyonso mais asumbaki omoni il était perdu ami ebakite. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant parce que à salle d'opération qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut maintenant ce sont les médicaments. Il faut médicaments nyonso tozana ba antibiotiques oyo ko tena mikuwa tozana ba antibiotiques spécifiques. Mais voilà la difficulté maintenant que Yomoko, maman Bibi, Kolanda, maman Naye, et quand je parle, son papa n'est pas arrivé jusque-là. Parce qu'il se dit que j'arrive pour faire quoi? Parce que quand il arrive, je vais lui bombarder avec des ordonnances. Et c'est ça le problème. Donc, difficulté aux mona. Et pourtant, biso ba médecin, tolinge kozala na échec te. Na sina sel musala nga mwana wa ninga kufa. Mais Nzambe asungi mwana azali. Mais ce que l'on a fait qui s'est zate. C'est ça le problème. Qui s'est zate. Uniforme na ezali bana peut-être comme nango. Donc souci makasi tozanango yango na awa na Tchad. Nazoka pasi ba maman compassion. Maman Fallon mon boss Yannick tana okaya mwana biso komone nani? David Kesse na minute oyo alobi akoka komande ni kutafuta ki minerval ne ya pasi akenda koteka matembele na mama na ye et puis la minute il faut ba traitement pour mikwa ezonga na forme pour mikwa pe eliaka quand même kisi po ezonga na place nango traitement exacté bon on a centre de santé bien que bako banda ko sunga mais à un certain moment ba parents et l'autre côté mon boss Yannick bisiko zali en tout cas tala kala biso oyo ba maman ya compassion botala baka oyo ezo déranger biso to kutali na kam susu mama Laura chou kanisa na ka oyo to kokate mon boss Yannick ne fils qu'un petit rien pour na bakisi pour na mwana oyo to kutali na ye mama Laura talaka ka David Kesse loboko babuki donc masasi pandi mwana loboko to mona nde doko lobate botala na ka oyo sali pasi mama zolela mwana zolela bing ngam na futa ki minerva na ngalobi na suka wapi na ebite docteur, tout ça sur la salle ni to kokende to vérifier à maternité tout ça côté la maternité je crois bisika basi ba botaka bisika basi ba vanda ka to basi ba botaka OK s'il vous plaît là ba paya to koti bisika basi ba vanda ka na maternité faut comprendre la maternité. La maternité, je vois les bébés, des jolis bébés ici. Les jolis bébés. La maternité. Naza a na maternité. Ma maman va botter césarienne pe baza a. Maman botter na césarienne pe azalia. Bozali toto bozebele. Pona robeta sous li solo ya mbela ya makambo tali césarienne.
Mama obotaki mkoloni te peut-être tokosola na bino. Nabotaki le 20 avril. Le 20 avril pote kauki nanu teti siko za. Nazali pote kauki mais eza makamba mbongo. Makamba mbongo basengaki combien? Ni facture $300. Sikoyo eloni ezangi. Ezangi ke napesa ndamu nanu ezwami te. Sikoyo bayango bazokika bazokontinue ko retenir bino. Yango nde tofa. Donc ye aza parmi basi nzambe alobi ke yo okomisa mwana na se te tokati tosali troisième saison tokangi donc toza na esengo mingi parce que ye quand même mobali na ye ayoki na ye mais bamuso bakomplikaka biso moyen te tosali ligature pour que akolisa bana na ye ale bakende liboso. Mama esali opasi te. Esalanga pasi te parce que bagarde vie nanga babateli vie nanga vumeke bana nanga bakola namona bango ndenge bazokola ke nakufa natika bango bazosufri toboyi te liwa eye mpona mutu nyonso mais tokufa na voie normal ndenge nzambe atiaki mokana na biso na se na moi eza te ke tokufa na bakao tozomona ke ezokende mabe tokontinue kaka te. En tout cas nzambe apambola badokta na biso. Si vraiment, en tout cas, maman compassion, si tu comprends la réalité, on est musalango esobeta maman, na moni yope awa, yopo umeli. Na ko ça une semaine jeudi. Yope ka césarienne. Donc ça basi ba combien incapable ko bota tonne. Tenga kana nga ya mwana ezaki ekoma compliqué. Mais on est un centre de santé et l'équipe bien. L'équipe na bien. Ça va? Ça va. T'as bon? C'est bon. Zamba pambola yo. Les centres de santé so sunga biso. Madame to za rappel correct ya koluka ki kofuta mbongo. Na ebisi bino boza na centre de santé ba mama bango yo. Ata bata meyo na mwese kitoko yo. Nepte yaboti mapasa. Obote mkoloni. Nabote mardi le 16. On a centre na biso lilobani ni bolo ba. Centre yango bien ba okipe biso malamu po futa bien dana futa kina malanga lelo mano lelo e wana obeta mwa po bima lelo kombo mama nani dora taka dora api adora mère no bima lobi balobe so futa ki na futa lelo pona centre na biso loba nani mwa likamo pona centre na biso centre na biso eza bien misale ça m'a bien yango tozoya. Donc na so sepela parce que ba maman bazo sepela pona musala ya centre na biso ba maman pe bazana bezo baloba nini bakosa pona centre na biso. Eloko na kolo bana ko ba akisa pona centre na biso soki ba ko aider m'ramposer belé ba aider ye ba mousse ba taille pe côté ba matériel ba kisi po penza kote wana so ba aider za bien po yepe a aider biso nde to yaka atala rakisi te atala te azozoaye atila so formation munene awa atila so mambo bebele awa wana to sepe. Merci beaucoup mama Amina sepeli makasi pona dikanisi na mama boni yo nazana bote kala te bota kala sikolo ni sali po bote pe na césarienne yo botaki na bien elo ezangi ka makoki sikolo binini olobi nini pona centre na biso ezo supporter kozano ata makoki eza te centre na biso eza bien po bazo comprendre biso ndenge tozovanda na ba centre misu balinga boye te mais na osenga kaka merci na docteur na biso ndenge azoyamba biso ba traitement bana azosala pene eloko moko ya bien mpenza tozolandela soin ya mama mwana ti kobima na yo oza à l'aise ke okende ndako oyo azonga soit maladi boye mais ye azosala yango mpena azolandela pena soin kitoko na osepela makasi. Merci beaucoup. En tout cas, toza la salle na maternité, la salle ya maternité, mais est-ce qu'on place la maternité penda ba bota kade to salle d'accouchement ici c'est la maternité, là-bas c'est la salle de la salle d'accouchement. OK. Donc il y a une différence. Maman, ozoto ka boni ni molunge ka. Ko botika siko. Na bota d'image. Ko bimina nute. Nano bimite. Bonani. Le traitement ici là. Ça va, merci. En tout cas, je vois que le centre na biso ya Tchad
ils sont là pour aider vraiment en tout cas dans une dimango qui va pour aider à tous côté la salle d'accouchement. Il y a une différence. Babi salle d'attente. Oh, salle d'attente, hein? Salle d'attente, ça veut dire la femme qui accouche doit être ici pour salle, comme salle de surveillance. Salle d'attente, ça veut dire? Salle oyo, moi c'est ce qui a eu pour nakobot, à cause de là, travail se déroule là, alinga bota à matikuna. Ce qui a botipe, à zongi awa, pour que moi azala bien surveillé, ce qui te montre que pas, il n'y a pas de cas problème, allez, tout une na maternité. Ok, naomona général moko aza abeti biso kara parce que to joyete parce qu'il y a la passe général oloba okokate. Donc quand je parle de général, il y a muto azo ka passe. Ah donc aza déjà ngabota maman ibisa beta na mwa boro eleke eleki na passe. Eleki na passe c'est l'opération. Nzambe kaka. Nzambe kaka na boti. Okoloba ni pona centre na biso. Nzambe asunga kaka centre na biso ekende liboso en tout cas mosala ezosala ya malamu. Nzambe asunga bango apesa bango lisu mayele ya makasi. Docteur bienvenue na docteur Darius bazo soutenir biso penza na nyonso na nyonso. En tout cas maman Boni osali kimi maman eleki bien. Eleki bien na problème eza makasi te. Nzambe azopesa mayele na ba docteur. Basa msala malamu. Bino ozana na cachot. So esili nde ko déplacer hein. Donc tous dans la salle d'attente. Tous dans la colonel mo pembeni awa. Moi to toucher ça te quand on parle du colonel c'est quelqu'un qui tout au moins une dame ou ça déjà na ba problème. Donc tous ko na salle d'accouchement. Donc toute la salle d'attente, jusqu'au salle d'accouchement. Salle d'accouchement, je vois na terre awa maman libre makila pour te dire que non, ba risquer. Salle de la vie ou la mort. Maman Fallon, ma maman a compassion, maman mère Laura Chou. Botala ka condition, beau comparer, hein, beau comparer pour nous koyeba ki ba matériel, on en a vraiment besoin, hein, docteur. Awa matériel, tu as nango posa makasi. Tala oyo zambe tumi bale ya accouchement, oyo na owana to jamba que des fois basi mi bale en travail. Donc il n'y a pas moyen à causer le oyo boyna boité, oyo azo azawa muso azakuna. Donc ce qui munganga akolala na mbeto oyo azawana en permanence pona kozala en surveillance comme ngale le mois surtout ko kumona wana aboti na 5h30 aiki lobi na 18 na 17h donc 5h 4h j'étais toujours ici en train de faire le tour avec l'enfant oyo babeti masashi wana je n'ai pas pu dormir na papa oyo AVC wana je n'ai pas pu dormir j'étais toujours en train de circuler pona kolandela bango pona kolandela bango mais komona boya à fin du mois eloko ya malonga eza te eza ndenge na yebisi yo ke yo moko mama biso lobi congolais de père et de mère toko kende wapi mboko totikela banani eloko ni ndeti zo manki na kata salle d'accouchement mama biloko ebele beta na mwa mbela biso to mawa ko ka biso biloko ebele to sepeli sikoyo courant ekoti courant oyo eza après payer courant ya bien ya makasi to sepeli courant ekoti mais maintenant pour la réanimation tout ça na ba matériel te so to bundika na réanimation ya obote kisitele bo pesa kisitele kiti na biso arma na biso ki arma ezaki congélateur mais comme sikoyo place ya koti place ko cha bakisi pour essayer kufa kisi pe ça penza te kisi moi kisi muka animation il fallait tozalana ba moniteur tozalana satiromètre parce que komona mwana moko boy il fallait azwa mupepe ana tokosala ndenge nini donc il faut totinde na clinique mais il faut tozana ba satiromètre tozana moniteur moko boy comme tozana déjà na courant soki mwana botami lichombe un grand problème bozana couveuse tozana couveuse te tosala kande nini mama akei po soki otinde na clinique milelo tosala kande nini soki nzamba ligi tozwi bidon to chauffer maya ya moto to tena bidon wana naturel to tena tozwi mai to chauffer mai na moto ale to che pembeni ya mwana okomwe na traitement na biso malembe pa muto na bombo moyen ko sala traitement ezate mais to cha mai ya moto to cheka pembeni to mai ezu molele balé bidon mususu ba remplacer o chose mali ba bidon mususu ba remplacer mwana azalaka bien couvert
mais kisi na biso ezokende okomona boye to réussir parce que dans un premier temps tosala nanu oyo totangi ndenge balakisaki biso bakoko na biso pe na mboka bando sala ndenge wana nde to appliquer tomoni que ça va. Or tokomi na courant, il faut mettre modernité ekota mais nani akotala bino yo appareil na kosoma ona combien bato bazokim mbongo ya kosomba biloko wala bango bazokim yo omoni hata ndenge omoni bavandi wana mama mais mususu sana calcul na yo yebite mwana koya na moi boy oh kende na cantine oyo akende na cantine akima mukembe. Nous sommes au Congo, Maman Laura Chou, mon boss Yannick Malundama, mon boss Roni Malundama, nous sommes au Congo. Prida, moi Sinzabe, nous sommes au Congo, réalité. Ce n'est pas seulement kaka, maman compassion de bazan la vie pour en soutenir, tout maman Fallon, la grande dame, la grande dame, oyamote mamawa. Mais il y a aussi bateau bakulanda biso de part et d'autre, abonner. D'ailleurs, bon s'abonner. Il y a biso podcast, bon s'abonner. Mais tala likanisi kitoko ya bandeko bazui, mais tala ba difficulté. Maman Fallon akoya nango, ba maman ya compassion ba ye. Mais ba maman mususu pe bisika bozali bo binde mwasi abota karakaki ya ba difficulté. Ba papa misusu bisika bozali, gouvernement na biso. Bandeko bazolo bake nazoki ne kopesa don, botala pe bisika o bisika ba pesa ka vie. Bisika ba docteur balobi, nous avons ce que nous avons, biso tozo pesa o tozanango. Mais il faut vous taper de part et d'autre pour nous soutenir siko. Car to tiet ba votarapé, ba député pe baleka awa. Mais le quoi passe zaka kake, ba réalité to kuti awa. Ba mbetu n'en parlons même pas. Ce qui maman Fallon na lobi ke na kanisa bango. Ce qui maman ba maman compassion ba kanisa. Ezaka pona bango te, maman compassion ba tili biso po bino po découvrir. Ozana moi c'était na yo, oyo ko soutenir centre de santé na biso. Hein? Ozana moi c'était soutenir centre de santé. Pourquoi pas biso pe kaka yo pe biso ko zali ko kantate ke so singa ka $100, 500,000 tonnes. O kaka yo so kawana. Autant someli moi pour former balé au bombi oyo kotala pe bato baza koto ebele pe baza na mboka na biso na Congo ebele pe baza na mboka bapaya bayaka babetaka bato bafani na kapele basinzi ya bakeli mais tala likanisi ya ba mama compassion tala likanisi ya mama Fallon alobi koma otala ezala mwasi ya kitoko apesaka o aza nango mama Fallon soka atie yo potie ya biso podcast dotier ekezala kitoko tala mwana o babeti masaka tozokende na éviter ba installation hygiénique ezaka place kim parce que il faut totala moi ba réalité ya auto okuta nango donc so tomoni ke to beta lisoro tozobeta lisoro to comme na suka donc na éviter tozokende ba installation hygiénique eza place ni Chou maman. Ah, tu continues à. Oui, et ça CPS. CPS, ça veut dire quoi? CPS. Ah, le docteur, CPS, ça veut dire quoi? Merci. CPS, c'est-à-dire consultation préscolaire. Préscolaire, oui. Est-ce que équipé Magamba Pana et ça, c'est ma bazemité? On est à Mouana Abotami. Avant Abana, rentrée scolaire, naïe, à Okota, est à la primaire. Azola d'abord na ba consultation azola vaccin o eko préserver na ba maladie akokuta nango na école akokuta na balabala azadi na ba anticorps eza makasi na nzoto moya kwa maladie ezali ba difficulté ni tozwa kale bo sala ba CPS to ba réalité ni eza na kati. OK, tant que tozo sala CPS ba réalité ezali kaka ba mama bazako se plaindre ezo nécessité est-ce que donc ezo vaccin eza ma musika. Parfois, il faut une petite motivation. Tu sais, à moi, 1000 francs. Maman, parfois, bah, incapable de foutre à 1000 francs. Même 1000 francs. 1000 francs, il n'y en a pas. Tout ça, la population, moi, ils ont diminué. Donc, moyen même, il y a ça même 1000 francs, parfois. Exact. Alors, tout ça, on a des difficultés pour nous que nous avons un vaccin. Et si, il faut que tu m'attends qui bala. Na kati vraiment. Alors, accessibilité, évidemment, parce que parfois, tu as une activité nette, tu as en retard. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que nous ayons un vaccin. On n'a pas un réfrigérateur dans le centre pour que nous ayons un vaccin, tu vacciner, quantité éthique, tu es obligé de faire dans le centre phare, et un peu moins de distance, voilà un peu moins de difficulté, surtout aux anangos, yangoana. Mais par rapport, il y a bino, par rapport, il y a maman de baza à ebele, tout le monde a bango. N'a pas mon qui baza ebele, c'est comme si que moi, 1000 francs, vous avez un problème, quand même. Non, comme on a ébélé, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Je peux vous dire que banato banditi sikoyo, au moins la que non. Moi, bazope ça baza mukie, o bazope ça parfois baza nango pété. Le matériel ni pour utiliser ka obno la salle ça plus vous avez besoin. OK, tant que ça la vaccin, la première des choses, tozana boîte na biso isotherme. Boîte wana yango ezali ko permettre biso
pendant qu'on garde ba vaccin et dans la toujours na condition ya malili ya kitoko wana eza ya liboso ya mibale tozana ba registre oyo yango tozo vacciner parce que maman ko na bungisi carte mais ayo kozonga pesika identité tozana ba numéro mo to pesa bango a rappeler nga ka numéro na kata registre nazana kombo na ye ba identité na nyonso ezali na vaccin ya zui na oyo azui te nazana facilité na me retrouver ata ye na carte te que maman tel azozwa tel vaccin tozali pe wat eza juste tant mazo pesa vaccin na yeba ko antiseptiser moi ici ka wana moi microbe ekota na tunga tanga na zo pesa te tozana ba seringue na biso eza ba seringue autobloquant c'est-à-dire que eza ba seringue adapté ka na seringue na vaccin dès que beni vaccin o pesi moi na tunga oza susu na possibilité ya ko injecter yango pona mutu mususu te vaccin tonga yango moke kangami mais po singa ba 1000 francs ba vaccin za ko fere n'est-ce pas? Oui, ba vaccin eza oferi yango na buto yebisa bino que il faut to longwa awa to ke ti matadi ki bala pona ke no kozwa vaccin kuna donc quantité ezo tikala tozo obligé to ke zongi sasu na réfrigérateur et sika o esengele za bien garder alors to tambola makolote yango do senga moi petite motivation et pas maman soki pe ezate ça passe comme ça. Zone de santé na bino ezani zone de santé na biso ezali Mongafula 1 Mongafula 1 médecin chef de zone Mayulu docteur Mayulu. Docteur Mayulu. Oui, yem tazali médecin chef de zone. Donc to lobi que CPS hein? CPS bon mais la réalité mususu en dehors ya qu'est-ce qu'on peut peut-être mutakolo ba kenga pe dans un seringue na ngai lo ni peut-être ko contribuer na kati. Non, c'est impossible ya muta dans un seringue d'ailleurs ba te kango pété. Partout autant na ba seringue na ba pharmacie au kuta ba seringue oté. Et là, seringue est adapté na vaccin. Donc, ils ont directement na OMS, ils ont la biso bureau central, ils ont au bureau central, to vacciner, to zone ici, ils sont pas na bango. O lukango partout, ce besoin na ngoto, lukango partout au monde na ngote. Exact. Voilà. C'est amené ça par rapport il y a ba réalité, ba blog musu etikali. Oui, soutenance na biso ezali kaka d'une manière générale que ko sunga ba maman parce que CPS ils ont nécessité mama teya, to pese bango mama teya esili, to peser bana, bozo mona balance na biso ezakuna. Avec avoir pesé, tous autres aider maman oyo, to moni poids ya mwana ezali identique par rapport à âge na été, ils ont correspondre été, to orienter bile ni na ko pesa mwana de façon que mwana na a récupérer santé. O pesa poids na ye ezali dépassé par rapport à âge na ye, to ibse ni na ko sala pour que poids ya mwana ezonga na niveau oyo esengeli. Merci beaucoup. Ça laisse ba poto ezate. Te biso koto yo programme ya prise en charge wana ezate. Merci beaucoup. Bozo mona biso tozana ba maman bazala batomborara parce que les moi pas si tozo soit image donc image ya ba maman parce que ba maman nde ba pesa bon moi ba maman bazo pesa vie ba ngwana très joli là so uchoboto senti ya uchobota mais 9 mois ya souffrance ya loi bisika to constater musala les salama donc là si caméraman na ça zo ba maman et puis ba maman ba ye ebele baza ebele pona ko pesa ba na vaccin na bango donc pour te dire moi c'est à tout moment moi c'est à tout moment na mouvement ba benga ngo travail na si mère Lorachou maman Falon oyebi yango ba réalité to somona et il y a je vois aussi na ina tuna moi question moko na bato bazo s'occuper na bango maman bonjour est-ce que na kapé to mona rapé ba no baza na 14 ans bazo bota. Oui, bazali bana 14 ans o bazo bota bazali pe surtout na quartier na biso yebi ke eza ba milieu moko eza périphérique distraction penza ezate mais to komi kozwa moi chance ndenge moi kora e komi kokota siko nde distraction e komi kota la télévision pe akoko bota pe mais il y a aussi des cas de 13 ans aussi je peux dire oyo aboti déjà yaza na 13 ans aboti mwana siko ezala kanini na parla ezala kanini donc ndenge après ba difficulté ni to incident ni ko koma na mwata ya 14 ans bon na mwana ya 14 ans o aboti normalement il faut siko kolandela ye malamu sinon te akoki ko négliger mwana pona no penza comité ke akoki ko bota. Alors c'est pour ça au monaka na chaque centre de santé neti biso na périphérique ezana ba mama moko oyo baza na planification familiale ba yaka pona koteya personnellement nazali wana ndenge omoni lelo toza kilo ya ba bébé na yaki pourvu que na te ya ba mama ndenge nini bakoki kobatela bana na bango po mwasi nyonso oyo aza déjà na âge ya procréation donc abandi déjà komona bo mwasi na biso aza na droit ya kosala nini ya kobota na
ye mais sikoyo il faut kotala kobota yango wana nde siko nde tozoteya bango pourvu ke bakoki komibatela kobota eza nango eza mabe te mais il faut koyeba ndenge nini nakoki kobota pourvu ke lobi nazala na insida te mosusu okoki kobota oyebi kobatela mwana te mwana abebi azwi malnutrition yo mpe mama mpe obebi okomi nzoto mpe ya kobeba okomi lokola mpaka moko boye puisque ozalaki bien préparé te. Mama nange nameka kotuna badifficulté nini okutana yango ntango opesaka mateya? Bon badifficulté ezali ebele omoni awa il faut toujours koloba badifficulté ezali ebele ya liboso okoyokaka nazobota na ngai nzambe nde moto apesi mwana nzambe même la Bible dit que ntango nkoyi ezolanda yo yokimaka kote ozosala nini ozobelela ngai me ntango yo ozwa esika moko nkoya koya kosala nini akoya kolia alors na yango nde toteyaka bango kolobaka te ke nzambe me yo moko mpe il faut ozala na temps ya kose prévenir ya koyeba ke na mibatela naza na ngonga tel oyo boye nakoki koya kosala nini kobota mabota esilaka te yo mama oyo oza nao na age ya kobota te bien sûr ke ntango ozomona bosanza na okoki kobota me oza nao na age te na préparation te ya kobota kolanda te surtout biso kote oyo soki kaka bamoni kaka un jeune garçon avec un moto amoni ke te abimi déjà responsable ata ozopekisa akoyoka te ndo baaccident banani badifficulté toza nango yango wana alors mais il faut toujours koteya de temps en temps pourvu ke bayokaka ata mingi bayoki te mais mwa moke wana bazoyoka l'essentiel ane le message passe pourvu ke bato bayoka basalela mpe yango mpo bamibatela mpona centre na biso badifficulté eza ebele elo oni okoki kolobola mpona bandeko bazolanda biso oyo bazolobake peut-être centre eza kuna ezosunga makasi me badifficulté nini? Bon na centre na biso awa toza na badifficulté ezali ebele ozomona mpe ndenge centre mpe ezali eza nano moke il faut mpe kokomisa yango mwa monene ya aussi de bemédicament mpe ezangaka tokoki kosenga baaide mpo mingi bandeko oyo basungaka bahôpital mingi bazokende kosunga kaka baoyo baza kuna na kati mais kuna na kati ozomona bato bazali bazomona visible mais biso wana périphérique nous manquons beaucoup des histoires neti matériel bakisi aide oya basimona mwasi aboti azokoka kobima na hôpitalité akokosala 2 mois 3 voire même 5 ans 5 mois azaka wana na hôpital suite ya nini ya moyen ezali te moyen abima ezali te soki ke bango kuna bazokende kosunga baningo baza hôpital de référence ya minene wana bayaka pe na périphérique baya pe kosunga biso pe po bana na biso baza awa tant bazofunga mate bazomona neti ce sont des gens qui sont rejetés mais nous ne sommes pas rejetés to sape na kati ya capitale nde to lancer pourvu que baya pe na kati ya périphérique batala biso au fond on a aussi besoin d'aide. Merci maman. Alobi étant que maman c'est une dame. Elle donne oazo baki non moi je suis celui qui donne oazo pesa bon na kati ya vie na kati ya mokili donc celle o alobi kabi lokola mama mobimba na kati ya motema azokamba ba mama mais azobeta pe lisolo ya mbela pona makambo etali ba mama na ebite to okoba installation hygiénique to silisi na bi laboratoire na bino tozaki na docteur Darius na ebite laboratoire na bino soto kokota na laboratoire na bino laboratoire tout le monde a un microscope. Laboratoire na biso, laboratoire zata abandon de poste. Parce que tu as compris ça sur la précision à biloko. Oui, effectivement, c'est déplacé, mais déjà mon salaire c'est là, élément petit à petit, makile bazo lamba nano tango aussi ça va rekomele biso pa pesi biso pona ko biso comment prescrire des médicaments bozana ba tensiomètre ba nyonso ezali donc na laboratoire ba ezala kama makambo etali makila ba sel OK en tout cas tozoko ba kokota awa chirurgie so balobi chirurgie eza salle d'op to place ba to opérer qui ko vandisi bo opérer place à traitement yango iti mokona kobika azongi ndako
peut-être en palicite hernie après bayaka kopesa bato place ya kopema awa mpona zwa traitement na ye nde tokuti malade moko. Bonjour. Boni sikoyo malamu basalaki opération basala ngai opération ya hernie discale gauche. Sikoyo ndenge nini nzoto sikoyo bien par rapport ndenge ya liboso mpena nazali kokolala te na vraiment sikoyo ça va. Hernie discale ofutaki combien? Ofutaki combien? Bon mpona kofuta wana mpo ngai ezali mbala liboso te eza mbala mibale na ye donc naza neti client na bango déjà ya kala na yango wana asengaki ngai mbo papa docteur asengaki ngai napesa 150 mpona nyonso ya kolala na ndenge nazali awa na ndenge na salle d'op apart wana na bakisi nde nazwaka libanda kuna bakisi après opération bakisi wana nde sikoyo nde na bafunga mongo nde na kosomba. Mais sikoyo musala esalami malamu bon na expérience na ye ndenge asala nga liboso na sikoyo vraiment ezalaka malamu. Sikoyo eloko nini okokoloba mpona centre de santé na biso soki bato baotala biso eloko nini okokoloba mpona okokosengela centre de santé? Bon naosenga kaka basoutenir papa docteur na babesoin oyo aza nango mpona kosunga bamalade tout ça mbo parce que aza na baprojet ebele mais lisungi mpenza mbongo mpenza eza te mais soki moto akoyela na ndenge ya lisungi na ndenge ya mosolo mpe ya kosoutenir na makambo ebele na bakisi na bapharmacie ekozala bien. Merci papa, bonne guérison hein? En tout cas ato balobi salle ya chirurgie mais salle d'op ya chirurgie nde yango biska tozokende beaucoup patienté bapatient na biso botala salle d'op au salle privée hein? Au salle privée, comprenez mon émotion. Ngai na basanye mwana na ngai awa comme awa oyebi toza na baprofesseur d'université ya campus baza na baprofesseur mosusu bazalaka na conflit entre bango okomona professeur abengi ke ngai mwana na ngai bokende ye kaka na Tchad Medical na yebi bamédecin na bazalaka makasi mwana na ngai basonye na clinique te awa toswanyaka na des fois comme ancien président Kabila ba conseiller na mosusu tondo soigner bango po yebi ba politicien koloba moyen na kende ailleurs ezate na bata mananga yepa ba petit nanga ya quartier boye na boye donc baonde bayaka wa to opéra bana ba professeur nde mais eza un peu rare mais ba professeur nde omoni afuti yo pe omoni keno ba futi ngai yango nde to bosana kite ko chaka mwa sala ya boye pour que si ce cas là venait ba se retrouver pe se retrouver na niveau na biso na niveau ya Tchad donc awa tozo tala installation hygiénique en tout cas caméra na biso azo installation hygiénique penda bien ça c'est élément pour nous les médecins quoi pour les médecins na mutu sale lao mutu azana salle privée mais sinon ya baninga nyonso eza libanda pour les infirmiers eza libanda maintenant toke na salle ya salle d'opération tokende muke koshite po tokoma na salle d'opération salle d'opération tokende koshite muke tokota na salle d'opération bon tozolekela na bureau ya le numéro 1. Quand je parle de numéro 1, c'est bien vu. Salle d'opération. Dans les grands messieurs, les grands chirurgiens, mais c'est bienvenu. Monsieur Darius, intervention chirurgicale. C'est comme ça. Hein? Donc, vous jouez bien. Donc, caméraman, vous jouez bien. Centre de santé, centre, il y a Tchad. Ça la capé. Bah, tu peux pas mettre les solos, tout le monde y en a utiobika. Abikipe. Beaucoup de choses, il y a kosunga. Beaucoup de choses, il y a salisa. Beaucoup de choses. On a quatre ici. Mais bah, tu vas obika. Bazobika na mayele bazanango. Bazobika d'expérience par médecin bazanango. Mais, il y a que ça, il y a opération na biso quand même. Au balobi que non, il faut zala. Na ndenge ya confort. Mais, réalité pesard. Réalité, docteur, on a habité.
moi mukie moi to ke moi kota ko chité awa siko eza ndenge nini elo ni bozana o besoin ami mingi awa toza besoin na ba makambo ebele omoni tango tozo opérer faut tozana ba appareil pona kotala tension ya mutu parce que tension eza indicateur munene tango neti ka ya lobby semaine passée to opérer ki basi mibale ba myome munene maintenant myome wana il faut ocha makila ozo landela tension to sala buso na biso na tension mais to na moniteur na biso oyo mwase alali awa tozo opérer to che ba électrode wana to che ba élément tozo landa na écran et kozala malamu parce que tu kozala déjà na courant biloko wana esengaka courant comme lelo toza na courant eza biloko munene o tozo luka biloko ndenge wana pona kotala saturation d'oxygène okotala na moniteur wana otali tension battement du cœur ozotala na moniteur wana donc ozotala opérer ozotala donc ça nous conduit très bien et ça parmi ba biloko munene tozozanga na kata salle d'opération na biso vous appelez na échographie te botinda kayer échographie pe tozana ngote totinda kayer tokomaka kaka totinde tokomaka totinde bandeko tozo comprenez mon émotion so ici à la salle d'opération mais c'est un grand monsieur ou alubi asala sacrifice dans kati ya bato baza koto. Je regrette beaucoup parce que koto bakambi bien bakonzi na biso ya mboka baebi quartier na biso malamu quartier o babengi yango Tchad na Tchad oyo ebele ya population baza mais je regrette beaucoup tant bato baso ignorer que koto baza na ebité installation génie ko banda OK na ebité ba oyo bayaka pe bakomi pe na batu na ngana na kati ya district ya Lukunga mais je regrette beaucoup. En passage je salue monsieur Séverin le grand monsieur le numéro 1 ya Mongafula o apesa biso nzela po totambola partout Mongafula pona komeka ko découvrir makambo ezebele o ezebele na mboka na biso. Donc OK tozotala installation siko hygiénique ya bandeko donc ça c'est tout un hôpital eza centre bomba biska totamboli na kati wana eza na centre baza na le pe na bango baza déjà na apport na bango déjà siko etikali kaka biso donc ofongola biso ata moko totali condition nango pour tout le monde ba mama nyonso wana o bayaka zokota oyo nde toilette na bango nde bazokotawa donc wana pour tout le monde awa eza pour les infirmiers mais je ne pas dans la clé pour les infirmiers awa pour les femmes qui accouchent o basi nyonso bazobota faut ba osala ba besoin na awa bazo awa kosokola awa basala besoin na bango ça c'est pour les infirmiers mais sikoyo la moni mai ezate boza na courant mais mai boza na ba mai toza na ba nini ba système na kuna ba tunalisha mosala ndio ya mai wana boza na ba citerne mai na bino citerne yango ana mibale nde esalisaka biso tozwa mai ya mbula tozwa ka mai ya mbula donc likambo munene pe comme na Tchad mai ekoti te soki tozwi pe mutu alebino tosalela bango ata forage ekozala esengo makasi po awa na Tchad likambo pe munene likambo mai nane ekoti te mais basali déjà ici na mai na lemba yimbu on ne sait pas ça va arriver ici vous allez déjà vous allez na lemba yimbu takituna ka andiona na nsele tozalaki wana tozaki dia ba image ya mukulu wango tozaki kota njili brasserie na kati to mona kizina munene basali ya régie des eaux coup de chapeau vraiment et comme pe côté oposo que komi koto yo et osunga pe biso bande ko pe bazana na bokasi ko sala ba forage et kozala pe kitoko na kati ya hôpital lokola bo centre de santé o ezo zala na batu quand même belé bo moni batu ba mama batu baye donc et kozala pe kitoko mingi pona ko soutenir mboka na biso ezelo en tout cas tozoki na kati ya ko chiter mais tozala ndeko na biso moko memaki biso awa na ebité suka zawa akoko pesa mot de la fin non to silicité yo mtokozana mot de la fin mais tozana besoin to meka kotuna ndeko na biso moko accompagner que papa Jean-Pierre oui papa Jean donc na ebisi bino donc tozana muto memaki biso azalo kola guide o alobaki ke non boza pe na cuisine bino so mutalinga lamba ka ndenge ezalaka na centre bazana batute akoya na basani na iye moko azo lamba wana
wana kuma eza cuisine. Ah, cuisine. Caméra ko so ngo donc cuisine tolama na ba propre frère na eto bino bopesa. Na ba propre moto ko pesi ndenge nini pasi. Mais soki ngai naza nango mapesi balambi. Soki ye moko akutani nango aye l'essentiel ke azala na place ya kolamba. Et bon bino ba médecin. Biso ba médecin. Oui, o basale ke biso tikuna mutu osombi lipa nao omeli peti lisoleleki comme au rythme du Congo. Donc nazolingana comme presque na soukama eza na mutu amemaki biso le papa Jean-Pierre a se présenter pour mon aye parce que na souci pe ya kosa apport na c'est que nous avons ici il y a biso podcast au papa Jean-Pierre banana ko s'abonner le docteur Darius ko s'abonner le docteur bienvenue ko s'abonner ba refaire abonner ba na bango bo s'abonner avec na mbela ya ba mama ya compassion et la grande dame maman Fallon malunda ma oya tindi biso na kate sikoyo nde sikoyo tozo meka kobeta mwa pembela mukie na mutu amemaki biso abeka obeta biso oye pa ko kopisa lokwa mwa plus fini. Bonjour papa. Bonjour maman. Kimi ezali? Kobeta biso mwa mbela ya makambo biso toyoki na kati ya Bon, esengo ya liboso tozo pesa bino merci parce que bokanisi biso bato bazana mboka babosana to bakate périphérique oyo bato bayebaka te oyo bato bayaka koya koluka biso te lokola boye tozana espoir ke bapaya ebele bakonzi ebele bakosunga bakwa pe kosunga ko centre na biso oyo yango nde ezopesa biso mwa fierté na mabele na biso oyo nakanisi botamboli bomoni ba service bomoni ba chambre bomoni bisala nyonso ezali mais ezosenga pe ka soutien ya ba homme de bonne foi ba maman de bonne foi pour aider quand même que centre et quand même moi un sort mususu par rapport à oyo tomoni lelo. Bon, ce n'est pas pour rien que Naponaki que tu as visité centre oyo, c'est une façon de récompenser, de remercier les promoteurs et son personnel parce que beaucoup va témoigner ba malade belé, chacun dans son coin. Azo féliciter que non musala salama awa eza musala kitoko. Voilà aussi nous avons voulu aussi remettre l'ascenseur pour que non to s'appelle baninga mususu bayeba ke centre na biso de santé Tchad médical et donc ça la musala moko appréciable pe ezana valeur moko inexprimable personnel qualifié et puis volonté au moins quand même que bazali vraiment chacun à son poste pour rendre service et il n'y a pas une exigence comme on le fait ailleurs que non ceux qui ont un bon côté au traitement mais d'abord ici c'est la personne qu'on soigne d'abord s'il y a les moyens après ça viendra les cas de l'enfant au yazokibal on a fait tout vu que la famille est démunie basungi quand même que ça avec les moyens de bord mais toujours bakambela na bato ya moté malamu que basunga centre dans l'ensemble et puis batala mingi ka ya mwana wana comment on peut l'aider à retrouver quand même le boko wana bonga puisque na coude ça demande quand même une opération assez sophistiquée on ne peut pas se cacher la face centre à kokosta l'opération na té vu les moyens et oyoki pe mbele libota maman le biate kamate mbele mais poisson baki sata ya pokwa ezalité ba mama ya mwana motema malamu ba papa ya motema malamu bomeka pe ko sunga mwana wana à travers mwana pe bo sunga pe santé puisque moyen ko zalande s'il y a des matériels sophistiqués oyoki docteur bi que na salle d'opération il manque aussi les moniteurs total na salle d'accouchement au moins qu'il manque aussi certaines choses même les lits wana comme les moko de modèle bandeko bazana poto vous avez la façon la chance de trouver les lits médicaux hein bo sunga pe centre biso e ko za malamu. Merci beaucoup, docteur. Moi de la fin, tu peux fater. Mais moi, tu comme suite, tu comme na souka tu chité. Et on te meka kobeta moi le ba muki à quelques minutes meka ko symboliser, to meka ko sangisa moi makamyo soto ko sala. Donc en tout cas, nazana esenga koyamba bino ndenge boye kotala biso. Parce que bino ba panzi sango ndebo la kisaka oyo nyonso e bombama. Tozana esengo boye komona biso to sepeli ke biloko bozo sala oyo gouvernement na biso bakomona ngo ata ba monite ata muto alibanda monango akobetele bango lisolo bakoyoka bakomona ngo maintenant souci muneno nazana ngo batala secteur de santé tozana président moko oyo nazo pesa longonya pourquoi parce que en tant que médecin makambo na monita antosisi classe na ba hôpitaux ezalaki bongo te lelo na moni hôpital ya Kankokolo na moni hôpital ya Kanchachi na moni mama yemo esika nazo sala bazo tonga
je comprends que conscience ezali. Nous avons un président conscient. Oyo babengaka inconscient à son temps. Nous avons un président conscient. Mais bato baza na ye bakota na idéologie na ye. Pour Congo baseka biso te. Nous avons des têtes. Mais mitu ebeba motema mabe. Soki bakoti na idéologie ya président de la République. Congo bakoseka biso te. Tozo mona ke volonté ezali. Na secteur na santé na biso poto ezalaki makasi. Il fallait que Tshisekedi aya pour que bazongisa batu na mulongo. Nano basilicité. Mais quand même batu bakomi kozonga na mulongo, okei ozwi mbongo na biso to silisi médecine. Ba engagé par l'état pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Prime de risque ezalaka te. Mais lelo tango Tshisekedi aye. Alokoti batu ya 2001. Pour abandonner ko sa prime 2001. Or prime wana na ba musicien na basi ya ndumba nyoso ya karité bando kende ba peso carte azozo prime de médecin. Et donc to se bana Tshisekedi mwana mboka ye ngai docteur Darius je vous dis to soutenir ye pour na moni santé na ndenga atie déjà santé universelle. En tout cas bakoseka biso li susute. Tozai kotanga na campus sao ba professeur na biso ba lobby telle maladie. Ici, il n'y a pas les appareils en Europe. Telle maladie, il n'y a pas les appareils. Mais ce que dit, abandi koko c'est matériel wana awa. To comprendre que moi namboka ye de père et de mère to soutenir ye nazana yesengo bomoni biso mais batala biso na ba centre périphérique tozo batu bana ya fatinde omoni batu nyoso mone mama. Bana ya fatina mama dine. Nde omoni na centre oyo. Bana ya fatina ndo omoni bazo beta masachi wana. Bana ya fatina ndo omoni bazo zanga traitement. Mais mokonza mboka place azali to pesi longonya to yibike akuti kokoso akuti bitumba me bakoko kayete mboko oyo kende liboso na suki wana bandeko to komi na suka ya mosala na biso bandeko bomoni mbela ya bandeko mbela ya docteur na biso bienvenue na docteur Darius tokomi na suka toshite tokomi na suka ya mosala na biso oyo toutaki lelo kotala centre ya Tchad babi centre de santé ya Tchad. Donc tozopesa merci na nzambe oyo apesi nzela mpo tosala mosala oyo tozopesa merci na docteur na biso bienvenue mpe docteur Darius balingi mpo tokota na kati ya centre de santé oyo ezokosoutenir mingi bana ya mboka na biso précisément na Mongafula na quartier Tchad. Tozopesa merci mingi mbela na ba mama ya compassion bao baza na souci ya ko soutenir biso na kati ya mosala oyo. Tobosani te mama Falon na grande dame. Tobosani te mama Laura molongani ya mo boss Oli malunda la pe tobosani boss Yannick Balunda moto. Tozopesa pe merci na monsieur Jean-Pierre Kitenge. Wa za ki lokola étude na biso na kati ya centre de santé oyo. Tomoni ebele toyoki ebele tomoni ba réalité ya mboka na biso koto yo pe batu bavotaka mais tomoni eloko koloba te ba mama ya compassion mama Falon malunda mala grande dame mwasi nzambe mama Laura Chou kanisa ta mwana bauti kotwaka ou bauti kobeta publicité masasi innocent kanisa ta koye traitement malonga ezate kisi ezate kanisa centre de santé na biso oyo soutenaka quartier na biso ya Tchad pona bandeko batikali baolanda biso bosabone ya biso podcast ezali pour soutenir mboka na biso ezokita na terrain mpona kopesa bino ba information oyo eza original. Napesi merci la prudence de la grande dame la bosani te ngambo babishi bafama na biso police na bosani te na bandeko nyonso soki yesu azongi te tokokuta bye. Matoye yoki miso emoni linga kolobe ezate motema eza temo misala emonani linga kolobe ezate touti mosika essentiel tokomi linga kolobe ezate ya kolobe ezate linga kolobe ezate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandedi si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwenda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te